Shalom et bien-aimé dans le Seigneur. C'est le prophète Jérémie Kabamba voyant. Nakina yebisa mutu moko oya zolandanga na Asie, na Océanie, na Afrique, na Europe, na Amérique. La vie des hommes n'a rien. Vie ya mutu ezalaka eloko te. Omoni mwasi oyo ozobetela tolo oyo ozoboma bato likolo na ye, okomi otiela baninga poiso likolo ya mwasi, un jour okufa mwasi ana otikala. Omoni mwasi oyo oza na ye avazala yo azalaka ya mutu. Omoni bana oyo oboma tolo lelo nakota ndako nganga nasimba kisi mpona bana nga, un jour okufa bana ngo baotikala. Nengi nayebisa mutu moko sur cette terre des hommes toza na ta ya mukie na mabele ya batu torumelaka te. Akwa tomisala na mabe ekamwisaka nga na bafambi mosusu. Omona yaya na yo akufwa leki no akufwa ozo maltraite bana mowei na yebite esalamaka mpona nini. Ondimi bana mowei balala libanda. Ndenge ni yaya no akufa mobenga na bana yano na ndako. Ndeni papa na mama na yo akufa mokomo nyokola bandeko no likolo héritage ya bapara. Ndenge na yebisa mutu moko tout se paie ici-bas. Eza bato mosusu babengana bana baleki na bango a cause na ndako, a cause ya biloko. Eza na ba famille mosusu mwasi papa kufi babotoli mwasi na bana biloko nyonso. Eza na bana ebele batelengani na vie ya papa bango bazalaka bien ba famille ya bandoki. Soko moni mutu obenga na mwana yana ye po yana akufa, mwana leki ne po leki na akufa, mwana ndeko ne seki azeloko te azandoki. Tout se paie ici-bas. Nengi na yebisa yo sur cette terre des hommes itorumelaka te. Kokanisa te kotika la seko na seko. Omoni bano yo zo maltraité. Omoni bano comment benga ba prophète ya lokuta babenga bango bandoki. Un jour banana ba obongo regretter. Eloko ezoboma via lelo ezape ba prophète ya lokuta babimi na internet. Bino bokangaka bandoki. Na internet c'est comme ka kindoki. Kindoki. Est-ce que kombo Satan eleki kombo Yesu? Pourquoi bokoma kotombola Satana? Ba pasteur botika publicité bandoki. Botika publicité Satana. Botombola Yesu. Ba pasteur internet boluka kelote boluka ka mbongo. So bandimi babengi bino ba baza na poto suka il faut bosenga mbongo. Botiko tombo bokanga bana batu bandoki. Est-ce que c'est moi na sandoki faut benga na ye? Nzambo ya biki sakazate, nzambo ya délivrer kazate. Tout se paie ici-bas. Tout se paie ici-bas. On dit mi ko benga na bana ndeko na koza biloko papa na bango. Mowei akufi mo maltraité bandekone. Tout se paie ici-bas. 081 375 2794. Na mabele to rumela kate. Ko kimimo nozali seko na sekote. Oya sa seko na seko eza nzambe. Ngana yo toza baleki nzela. Bongo la motema que Dieu te bénisse.